Donc Fabregas a gobeta stade. A gobeta te atondisa te. A kotondisa te puis nombre bateau bakota qui pas héritier. Ya yi bazala divisé par 3. Ça héritier azara déjà le colo que Fabregas. Donc tina lelo ata Fabregas aye ko sala pardon ata héritier aye ko sala musique sima. Mais na lupemba na pouvoir na aura. O mona ko ezanga bateau. Baté belé ba misala ba comparaison à pamba. O ko sala musique liboso na nga. Na sala na sima na yo na zui koleka yo. Marketing héritier on compte na TikTok ko mun muto sala vidéo basi nga passe ba ibi na kabelo yango mama kitoko boye bazui wapi sko ya ye Fabregas ba yimbi la bafika belo place nini na nzembo nini la question souvent pourquoi kabiso mais ça na volonté nzambe so nzamba lingi donc liwa e yaka nango na place nyonso atoki na sia mai mais so ezaki liwa na yo ekuta yo bato d'abord ba biloba ba kiazaki sacrifice et pas héritier donc ba longola déjà na moto na bango je m'en ai azana imoko na azambelde je m'en ai azana imoko za vierge mais émission na yo ça to la za maline mais émission na banoko bete na ba question piège yebela vitesse à G yebela vitesse à G bana kini bana poto wapi partout bisika bozali vraiment site na bino yango site site malonga Congo Suisse TV moko te ekokani na yango donc mutu nyonso koto koyoka basolo kitoko okolanda masolo kitoko ba émission kitoko ya bino yango donc mususu ezate donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango boyoki yango bisous Bouloukoudou Yena Congo Suisse TV Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Suisse TV c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ba chambre froide de thé. Vraie information. C'est Congo Suisse TV Bouloukoudou. Et yo ka so ya Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Suisse TV, Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Merci toujours partenariat dans ces Zolanda Bisso massivement toujours na katia idéologie et actualité. Nous devons toujours na pona s'appelle Sabino donc merci toujours na Kolonzambi ou après ça se souffle de vie n'engé to fan Bisso na bino 2023 o eza année ya bika mwana nkolo et ko simba toujours parce que et simba déjà avec nkolo actualité oyo ezo dominer toile ezo dominer internet. Stade des Martyrs, il y a artiste Ferregola, Jésus de Nuance au Wapi. Déjà le 24 juin, Ferregola signe Stade des Martyrs. Pourquoi pas te sous la paix, Maram Oitali, TikToker, on a TikTokers, on a biso Nuance au Bazalaka, na internet, on a biso Tomoni, Bitumba, la bonne maison qui n'a pas prophétie, Ozo Bima Pona, on a biso Jemima, Oyo déjà, Bazo Baki, Bazo Mona, Laura Mabe, Liboso, Nae, Bazo Sala, Mabe, tu habites. Est-ce que Zaka Kapo a moulu mon bata comment maintenant succès to Eza na quelque chose oyo et batami quelque part voilà pour na combo ya mwana batu pourquoi pas to solo là to ibana dynastie volume 2 déjà le 14 février à Ezobima est-ce que dynastie ekobima na nzembo bill na kat to dynastie ba kolongola nzembo bill na kat parce que papa chéri to chomona na album na oyo na yokite men ndenge batu bazolo baloba soit disant à dédicacer Ami d'Achature, tu es toujours la meilleure. Nakati album moi. Tu es bité. Est-ce que papa chéri Zaïka obligé faire l'ongola dédicace wana
comme ça il fait ça la mise en jeu album alonga mabanga mususu to resola bon na invité na ngai o na yamba pe kala merci na ba très cher internaute nyonso ya Congo Suisse ba obala na biso na minutes partout dans le monde donc c'est vous allez vous a toujours wana vous continuez toujours s'abonner merci na maître John donc waza boss na biso en direct na musika toujours Congo Suisse vous continuez à faire confiance nous avons déjà invité na nga o puis na ça déjà bonjour Rodrigue. Oui, bonjour mon frère Prince, Babi, le grand journaliste, ça date, hein? Ça date vraiment. Non. Merci beaucoup aussi à tous nos fans qui nous suivent en ce moment. Et pourquoi pas à toi, Olga Mpassi, la fille à catalogue la naturelle depuis Paris, Maman Farel Gigel, ainsi que Christine Chanel. Merci à toi, Ferdi Coco, Balobi, mon tout dit moi, mon pote. Il y a eu un Moana, j'ai dit un grand merci, n'a pas fan tout au Balingaka, Rodrigue Mukanzu, je vous salue et puis bonne fête Nabino. Voilà. Merci Rodrigue Tozano, vraiment je crois que bande de retour va se belle parce que ça fait aussi longtemps peut-être bon l'enjeu sur bunga ke mwandambo mais ko bunga no ezaki vi à quoi malgré tout sur la mission actualité au Bongo concert à faire rigola le 24 décembre Tozan pour ça a été et ça la lokula héritier ça là qui pourquoi pas bande de connexion TikTokers oh le lot au monde il va simbitoile ba buzo ba pe mo bima sur bango mais avant on ko bunga na yo ezaki pourquoi. Non, ce qu'on nous bat Kobunga c'est trop dur. Kobunga c'est trop dur, c'est juste que ça moi bah respect mon corps puis bah discipline mon corps, na mi pesanga mon corps. Ouais. Donc la linga vraiment combo Isaki déjà salue à tout moment bah yo kango lisu na ba bêtise et tout na linga sauter. Et puis na le bango mettre fois ceux qui nazan et le ko le baté na le kana télé te pour na loba. Ouais. Donc ceux qui ont ça les athées c'est bien là c'est terre na fananda kunanga donc continue na fandi donc ceux qui ont le bizali pour les émission on va parler c'est pourquoi la tête na moi ba pose moko boye pour na musala nanga par rapport na zaki malade na bila kimbasu ba boke lenga mbasu et puis après problème ba boke mbasu mon écoute na mona kanga na bossa na ngango tout ce que position on est na minute ouais si ko ça va le boko vraiment ils ont un normal Dieu m'a fait grâce moi cicatrice moka moki etikala. Donc zana kamera sur binda ngoko mona batu ba mona po batebe ba lobai ke za ba buzz na biso ba internet et tout detinga Rodrigue personnellement que je suis là na zuika ba bilo mongo na masqué na maboko na tina lubo pona luka ni aide ya batu na zana besoin ya aide ya mutu na singa mutu vraiment na bengi que non mon vieux mon frère ma sœur voilà na zana besoin ya aide mais ko ko ça ba bilo ko wana pour la personnalité na en tout cas c'est pas propre en tout cas pour na batu da ba loba ki bilo ko wana botala na zaki vraiment na mbasu et il a vraiment temps et puis na se calma qui n'a pas qui n'a zone ande balubakaka ce qui au quoi il faut reculer pour mieux sauter donc il y a mon qui n'a moi ba distance nanga na réseaux sociaux quoi mais sinon mazalanga na ba TikTok nanga jeu de fan aussi là-bas au balanda émission nanga balanda ba makambo nanga kuna pe ba yebi mais na internet na qui vraiment ma pause voilà et sinon mazalanga na bongité je suis là. Merci Rodrigue Bungito Zano, je crois que bande retour bazaramter ma bé na habité zarakimter malam to kimter ma bé bino to bola mba subo répondre na ba commentaire zarakimter ma bé to kimter malam vraiment na ndeko malgré tout peut-être à loba que l'homme c'est pour sécurité mais lukan ndeko na kimya nyonso na pesa ko boa kambasu donc za wake obo mobomu mutumbala mo parce que pas sur na pesa les gimingi ako sala pe à perdre la vie mais Rodrigue 2023 déjà en gros to coachant avec vivacité les premier numéro na Congo Suisse au to yambio fait rigoler la JD Nuance Stade des Martyrs azobetango déjà maintenant au chobo mamba TikTok ah wala moni mbala mo to bandana yango TikTok nanu est-ce que to robaki et lu ki la ba congolais problème to et lu ki la ba congolais ba désavantage to ba avantage. Bon, pour moi, TikTok, eza lié moko pour nanga na lobaka, eza lié moko ya retrouvailles, de un, et puis ami baleza place moko boya amusement quoi. Donc muto akoki ko se défouler, akoki ko se distraire kuna na kati. Donc so la ni bien na kati TikTok, il y a des gens oyo bazana ba idikaka pe masse, bazali na kati kuna moni vraiment aujourd'hui penata otali vraiment boubia te les gars au défi oyo makambo ça là c'est très important directement ou tirer les sons après sur conseil voilà il y a aussi des gens sous bazana kati wana bazo sala biloko so talibo azana humoriste otali aussi qui na yo et tout et ça pas mal et ça si ko ndena ba il faut totalement ba respect moko bouna kati ya TikTok il fallait ezala parce que TikTok et na vivacité nango ata YouTube na moment où ezate c'est qui est vrai
Donc on va éviter cette TikTok. Éviter cette TikTok pour l'instant. YouTube est sauté. Il y a un moment chroniqueuse belé, comme kima na TikTok, comme ko luka baboni na TikTok, comme ko luka actualité à TikTok, même mango na YouTube, na internet. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Et ça n'en lié à bien mais babuzo bande ezo le kaibeli na kati. Babuzo ba ezo le kebeli na kati. D'accord, babuzo bezo le kebeli na kati wana na mbeta moto lo bambala moto ko tana bien ya lisona biso. Comment na sarato la o wapi azaka na YouTube azaka na azaka na Facebook mako yamba Jemima Kokonzoni et bimisi marambe belé et créer marambe belé oyo bato ba pesa Jemima conseil ki asanga na sarato la te. Est-ce que l'autre va que sarato la comment produit à craindre? Bon, ceux qui m'ont dit que sarato la aza produit à craindre donc eza buzoba. Parce que sarato la ninga zana c'est une fille sage. Je peux pas dire une fille parce que aza femme, aza moisi abatu, aza ramaele et puis alukaka mingi ba proche nae, bazala batu baza maele. Quand il a vu à Jemima que non Jemima aza très intelligente, aza fille moko bo il fallait encadrer, aligner à ceux qui c'est na TikTok te. Parce que TikTok eza et na mpepe nango eza na moment mo boye et ko c'est terre. Et si la nango et si la nango on peut pas TikTok mais YouTube ils ont pour la libéla. Alors il y a ça la Jemima star pour balobi ceux qui mouni na zane étoile na eux ils ont brillé ils ont qui ne liboso il faut qu'on bête les maboko il faut ça na ba soutien ba tout monde soutenir au bazar ba conseiller moko boya bien pour qu'il avance bien. Ceux qui ont un entourage ya bateau bazar mal bouche bateau bazar très impoli bateau bazar mal instruit au moins après qu'il y a comme le yengi comme finga bateau comme biloba loba ako se désorienté. Yango sarato la mona ki bongo na maïe la zanango abenze pembe naï. Mais ceux qui bateau bako ko loba n'importe quoi aujourd'hui que non sarato la za produit à craindre bateau fuba banga e baza musika na etu eza buzoba. Sarato la finga déjà nani. Nga depuis na ko tala sarato la na be émission naï na mona ye le baka vérité. Na tout monde sarato la sambusa famille a fali awa et c'est là qui me met prison. Internet to le bango à tout moment ezalaka église non si ya koloba ezali ce qui est la vérité il faut qu'on se le dise batebele peut-être ba mona que sarato la finga fali mais finga fali ti alobaka peut-être ezaki vérité la finga fali ti maloba ouais peut-être ezaki vérité si ko façon à memela qui on te bato bango na internet façon à memela qui yango fali mais et ça là qui akanisai mais ce qui ezalaki que abenaki en coulisses te viennent nga ceux qui mastananga ceux qui ndekonanga tala boye fali peut-être nga yoka leçon alika comprendre nga baté eloko sara lobi eza bien mais ko soit vie privée ya mutu obimisi yango na milliers de oyo yango ndisiko ezala mabia ngo mfi mema batebele bakende ba prison ba sabani mais sara to lazare rankinete moi mona pas sara to finga mutu na internet te na mona te mais na mona bato ba mambo ya madame Angelica awa Renia et Bimsa Bimara toujours na kombo sara to la ti lelo ndenge pe à son âme azara susute batebele ba kizara pe sara to la ti lelo o biso to confirmate mais ndenge ka ba balobaka ba kizara ke soki madame Jemima moko bon c'est trop dire ce qui est madame Angelica za ma beleti lelo parce que maloba mo sara lobaka pour madame Angelica yango wana bato ko accuser que peut-être ça yimta créer banzela ba ko accuser yo mais ba kutona eloko wana te tu vois maloba sara to la ezaka ceux qui mutalandi yango na sagesse nga naza fa na sara to la te non peut to temps sola na été mais nazo asiko temps ya kolanda ye kolanda be mission na ye so za mutamaele o capter la bloc bien bloc belé ya bien et pas sarato là malgré internet ni ke normalement muta o lobeloko o kanisa za na kanda na yo kanisa za na en na yo on t'a conseillé yo tellement sur internet qui dans la vivacité na on ba leka ba bongo mais sarato là aloba makamoko ya bien ata respect à son âme ndeko na biso place azali ata yo ki on ke no ezaki maloba mo ya kanda aloba ki on a kanda mais a édika qui directement soit indirectement a édika qui Amérique au PC conseil à l'obaki naïe. Ça n'a rien à voir en tout cas naïe bien formaté. Non mais Jemima Kokonzoni so il atteint combat bien yangwana et il va mobile ma famille Kardashian ba lobi ke asali mabinde nga sanga na sarato za produit à mabe. Est-ce que batona ba bongo bazo bangi sa Jemima pas ba ser na ba encadrer bazo pesa le conseil bien na uti Jemima va définir bon Jemima déjà sur qu'on a définir Jemima aza fimo ko boye de 1
aza sage et puis Dédé aza une étoile. Sage c'est trop dur. Parce que étoile n'a pas salité que ça va tout là pour sa pembe. Sage étoile ndi mutu et tiraka même biso ba oyo. Mon fait pas mon temps pena et l'on y a luki pas nanga. Et l'on y tindi pas nanga. Est-ce que nga pena non mériter mon tour? Mais mon tour na canal na yo. Aïe na nzela na yo. Cela veut dire que étoile nous brûler. Donc hasard mon tour ba moni quelque chose de bien en toi. À limite quoi approcher vous à la pembe pour que bon avancer pour qu'il y ait musique. Tu vois. Donc il y a un moment ça va tout là na ma yele oya zakanango. À l'outil gémiment pour que maïle n'a pas les sous basangani basa maïle. Est-ce que ils ont été exploité nani je m'en anime par rapport à étoile oui pour l'instant azan actualité c'est normal biso tout ba tiktoker ba tiktokers de landara muto tout azan actualité pour le moment il faut zapper et puis tu as vu que na TikTok pardon na nini na YouTube ezanango bongo maman va groupe na bango D34 il est pas lié dans un agilement où est le mal merci mais ça pour l'intérêt parce que ça va tout là azwa tombo azwa déjà na YouTube ça va tout la joie bah j'ai pas ça bana au bazwa donc et biloko ça va tout la peut-être sali j'ai ma sali en ante donc bah se tromper que non dia kangami na parce que au monde aye a exploiter azana bebe non a kangami na yende pour que ba bimiselo comme boya bien moi na bato succès na esuka kana TikTok te azala toujours leader ba lobela ka ti ba finir lobela ba France 24 et ça la bien mais bamso a lobi que peut-être akola accepter nzela mabe nzela mi bali nzela nini nzela je mane azana imoko na azana mbelde je mane azana imoko za vierge mais émission na ko ça to la zam maline mais émission na banoko bete na ba question piège na répondre ka lo bakini abi ngata na za mobile nanga na ko mena internet te awa mais naza na ye c'est que ana mobile awa mukete merci toujours na batu tout bolanda biso vraiment na bokebi nyonso donc to lingande ba commentaire na bino ba partage na bino au sala biso bien pourquoi pour la j'aime na bino Rodrigue je crois que batu bolanda biso Fabregas maestro na baki ya auto stade de Marty mais na mon yo zo yimasire yango est-ce que Fabregas a un niveau à stade de Marty té il ne connaît héritier auto beta avant tout bana wingi sur de telle na carrière héritier à la carrière ya mké par rapport à Fabregas mais banda la maison mère déjà héritier Zara déjà chef à Fabregas et héritier Zara déjà le colo que Fabregas donc tina lelo ata Fabregas ayeko sala pardon ata héritier ayeko sala musique sima mais na lupemba na pouvoir na aura au moins que ezanga bato ba te belé ba misala ba comparaison à pamba okosa la musique liboso nanga et na sala na sima na yo na zui koleka yo aura étoile on Fabregas a beta stade a beta terre ton disate a koton disate puis nombre bato ba kota ki pas héritier ya ba za fa 3 fois 3 ou l'héritier to ya pardon babani ni ce qui -3 divisé par 3 quoi le mot chachana le mot chachko que on va y mon stade oui yemoko yemoko na bani na famille na donc mona ki ba propagande ya nini ya nani bane koleka awa ba marketing héritier on kota na TikTok ko moni muto sala vidéo ba basi nga pasi ba ibila kabelo yango mama kitoko boye bazi wapi sko ya ye Fabregas ba ibila ba fika belo place nini na nzembo nini ba tala nyongo na nzembo nini malero obeta biso kinyongo obeta biso wanyongo yo kana traiter on doit se dire la vérité bango tozara wana biso presse tozara wana pona bango ceux qui battent bossa makama la monga trop na bete ba mabobeti vieux Nabiso, Fanny Poupa, coup de chapeau à vous mon vieux. On dit déjà album 7e, formule 7 yango ibini. Toyo kama kama bia malonga, tetinga mikolo nzimbo ebomanga kaka. Il passe à mbongo na jobo. On beta mata 1000 fois. Donc pour dire que ce artiste moko mboka na biso a aussi la fierté en mboka na biso même pas biso moko ba kongole to ndima mais en dehors ya mboka pe ba ndima ba beteli maboko pourquoi pas to beteli pe maboko yesinga nzembo na ngai ezabongo na pambil nzembo na mususu ezabongo Marlène en tout cas Wizkid chapeau à ndeko biso ala chanteur ya Afrique pays là c'est pas mêlé qui est vraiment liboso to lukande bato de tibino ba Fabregas té ouais Rodrigue Fabregas aza misamboka a misamboka to boye fali ba banda muke a dénigré payé mais na lobi na moment oyo Fabregas té
afanda nanu azongi sa orchestre ezwa kimia ba musicien ya bien bazonga ba musicien bien bazonga na préfère kutuna ata nani abetani stade Martyr bien affilé pour le moment qui est Fabricas c'est mieux. Voilà. Tout le monde a besoin de chuter. Question dans tous les acquis. Nous devons biso Awilo. Azabongo. Azaki bon artiste comédien parce que pour les capes Nansela wana il pas si le lozali bon il pas si il y a Musala wana au wapekende pe aux héritiers na aéroport international Yangil. Coïncidence c'est ça là mais que abasaka accident atiki mokili ti lelo bazo kunda été bembe je crois d'abord un mois nandambu yango so un mois déjà na sanité sur ces maté est-ce que ça kozanga mbongo to négligence ya ndeko to ndengene déjà on a déjà présenté mes condoléances nanga na famille artistique ainsi que na famille biologique au babuni sinde qu'on a biso Awilo yo ezala pasi parce que c'est un confrère à moi malgré tout soit tenté il y a qu'au jouer na place mon corps mais au moins de vue comme ça ayebinga qui au RH ngape na yebi qui au Awilo président la bisopi ba ebani voilà et ça l'a toujours pas si coopère d'endeko atako to ebana quitté comme on a déjà liwa pour monter qui a ozonga lisouté ça fait toujours mal qu'endeko bima qui ne sengo akena sengo mais azongi et bembe akena mort et ça là il passe. Donc courage na artiste et comédien nyonso à tout moment to lila kaka à tout moment to lila kaka to me poser la question souvent pourquoi ka biso mais ça na volonté nzambe so nzambe alingi donc liwa e yaka nango na place nyonso atoki na sia mai mais so ezaki liwa na yo écoute yo bato d'abord le babilo ba kazaki sacrifice c'est pas héritier donc balongola ngo déjà na moto na bango pour na yo sacrifice te ya on le déjà bato ba lo bongo balongola ngo déjà parce que liwa na ye to yeba kité jour pende balobaka tebi mukolote to yimpe datité donc de quoi kofi et singa ki akufa bongo et ça passe pour la biso batotikali et te ya biso to zo leçon ce que les biso to kenda pe na baloyengi peut-être le yenge pe et quoi comme mamutu pe na liwa ce que ça peut pour na loyenge en tout cas biso ba totikali to zo ka leçon attendre de quoi kenda ki boyima ça ki nini azon ki te na fanatique ya fali pour pater na yoka musique ya fali na lingango abete stade de Martyr na kenda ite mais na lo baron na mutali boso so babi ke fali azo zo disque d'or tsa lo bo bakata ngana okata lo boko na po azo disque d'or na fana été na sepelani na musique na parce que na zakata mo bona fani boye na za consoler na maloba na ye azo dinga azo tangisanga par rapport ya banze chanson alors c'est pourquoi na lo bakaza meilleur artiste pour nanga mais na za fanatique na été donc pour dire que Awilo ezalaki nango destin et permettait qu'il faut tika biso na moment wana to bato ba lo bakie héritier mutabomi aleki sacrifice bolongo na moto na bino eza buzoba to lela na bato bazo lela to partager ma wana biso na bango ezala vraiment bien à ce qui concerne le programme ya kobima matanga ya Awilo azaki mutu mobo a servir peuple. Ouais, à servir vraiment Congo, ba Congolais ba yebi pas seulement ba Congolais, même à l'étranger, et ils a bandeko ba tika biso ba kinda kala na mboka, pendant que ce ba fani be batali boye, a aussi ki sa bango, ce batali boye ba na ba problème na ba kanda, na ba souci mais azo édiquer bango, azo longola bango ba stress. Alors ba ko kunde bongo ka ndeti mo na lichombete, ba zu ba kundie ka mo na bota mais ça prend du temps quand même. Bon, bango moko organisation ya bandeko na biso na famille ya famille artistique na famille biologique il fallait ba fanda ba solo là ceux qui bâtit programme bâtit date bâtit jour to bimisa ndeko na biso to ke kondaye donc iko ça nango elo moko teza na polémique té et ko umela nango iko zona pata une année déjà on t'a confié merci alors ozwa une année ko zona pata mais a fini par okundama pour la kata mort kete donc bato ba linga ba mema ba comparaison ba linga ba sama ba buzo ba mo ba linga ba lo ba mo en tout cas au 2023 tu as besoin de fertilité tu as besoin de biloba le baté tu as besoin de séparation inutilité tu as besoin de bateau baroya pour que ba sangisa biso artiste et comédien ba pesa biso conseil ba lo bana biso soki makambo elika entre biso ezala bien te ba sepela na ngote ba lo ba biso artiste et comédien to finga mabile to finga makebele ba finga biso bandumba ba finga biso ba ndoki ba finga biso ba lesbienne ba finga biso ba pédé ba finga biso ba tabuzo ba kaka biso beka ba to kufela bato balobana biso balobana biso babuzoba c'est que cette fois-ci on n'a plus besoin de ça
yango moni ke matanga ya wilo ezuita pour ba président au baza ba chef na biso baza na temps ya ko s'organiser ya ko sensibiliser batu ba ba ndenge ni ba ko kundango mais ba biloba ba zo ba na internet en tout cas je suis contre ça. Ouais. Naza vraiment contre nango batika biloba loba basangisa biso to les lande batika biso to les lande kona biso dans le calme paix à son âme akundama bien. Voilà ce que je peux dire. Merci Rodrigue to monsieur na suka na habité pas de beaucoup retenir na passage na opé ba meilleur venu na so les alliés moi 3 personnes 4 personnes au PC bango peut-être va perdre le numéro na yo moi le numéro contact ça. Voilà batu bako ko retenir par rapport ya ezaki na analyse to bande ko ça la to toucher un peu partout ce qui concerne la musique bande ko na biso artiste na biso bosala fierté ya mboka na biso biso to linga bino to zana poso bosali ya malamu to zoyoka te mokili efinga biso bande ko na biso ba Nigeria ba Camerounais ba seka biso ba lobana biso n'importe quoi c'est bien bon biso moto ta sabino vérité en face donc la vérité en wana Ferregola courage sur robeta stade des martyrs zo vraiment temps et ça la vraiment bien Fabregas zongi sana orchestre fan orchestre zonga maestro ya kala obiso to yuka ki ba musique ya kala ba krego soki nini ba greco ba musique ya kala wana ezaki vraiment bien et ça la biso vraiment très bien donc vous so format na bino vous sandenge vie na biso fali ya salaki ndeko na bino confrère na bino artiste na bino fali pour passer qui a joué ta ya préparation et simbi et loko tout ba préparango ato lingo bala mwasi e banana na étape ya kolinga ye étape ya étude ya fiançailles titi obali mona ke bali une bonne femme oza kotanga ye soki obali kana buzoba lelo lobi o peut-être ko regretter bozo vraiment ta na bino la concentration bo mona ke boton sa stade de martyr wana eza nango lipanangu bati poto ni sango mais ça un peu difficulté so ka otiele yango maele et simba donc maele wana faut jouer temps pour que ça nini et simba coup chapeau à vous bino nyonso ba mbote na bino ba meilleur ve na bino bo sala musala mboka na biso et ça la bien à ce qui concerne ba tiktokers na ba tiktoker boti kande biloba loba soki moninga osala makamalamu to betela maboko batebele ba ndima jemima ba yebile pourquoi azana tanaye asa la tanaye botika ye afanda pembeni ya Saratola azo conseiller en tant que maman pour Saratola bota akoki pe ko bota jemima akoki pe ko bota jemima na âge oui na âge Saratola mukolo jemima za so na 20 ans so 21 ans akoki pe ko bota ye pour bata bana 15 ans pe ba bota. Je sais qu'il y a des filles au bazar à 15 ans, tu as babota, ba 16 ans, babota. Bon, Rodrigue, les a quoi aussi mon faut la bon, rappeler ça tous les arabes mon colo vraiment. Na bien ça va tout la té, mais ça va tout la mon colo pour faire dans la bana. Azana bana, mon copé té mi balé pété. Ce moi on est déjà libosa ça na 6 ans. Ce qui a soukana, ça so na 7 ans. So na 8 ans, ba za ko. Merci Rodrigue. Je n'étais na makamune, vie privée na mais na tali 7 ans que le quoi déjà sa femme akoki ko bota jemima. Yango apé ça ka conseil à étudier kaye et puis azotangisa ye pour que moi na se désorienté te akende liboso na étoile na ina aura na ye et brûler les sous et la fierté en mboka na biso mais bato batika biloba. Merci Rodrigue donc na habité moi 2 personnes bazali. Ouais, 2 personnes bazanga na bangote, je salue Olga Mpasi ma femme à moi depuis quelque part ba bambote no yango wana je dis un grand merci na famille na nyonso. Un grand merci na ba fan na ngaba tout bolinga ngai ngape na linga bino bo continuer toujours ko s'abonner na kata chaîne na RH Mukanzu officiel et ça la vraiment bien kuna bo lukanyo so boye via RH et ça na kuna eza disponible ba merveille na ba fan na ngai nyonso merveille na ba lekono so bolinga na ba o bolinga ngote bolinga ngate na za vraiment na besoin ba aide na bino ba soutien na bino si za ka mbongo te conseil na yo critique et remarque pour moi ça me fait vraiment du bien en ça la kena avancer na kende liboso. Merci na bande kona biso ba diaspora passe bozali ba mbote na bino botika biso te bo soutenir biso toujours. Merci na bande kona so bo soutenir na moment malade na ba prière na ba conseil et puis financièrement en tout cas je vous dis un grand merci. Merci aussi à toi Ferdi Coco avec la lettre F je te salue en tout cas merci beaucoup merci infiniment. Merci Rodrigue. Mon numéro c'est plus 243 85 47 35 230 plus 243 85 47 35 230 voilà mon numéro dans la secrétaire Tesso Benga au Jouanga. Merci RH. Merci RH voilà temps accordé biso vraiment donc comme ça l'analyse on a vraiment merci na Beni réalisateur ya Congo Suisse merci na patron na biso maître John merci na tout balinga prince les parfums de la presse journaliste international roi du Congo central autrement dit Moral. Sur le logo côté Menga. Merci à mon caméraman Beni Babi
les plus beaux. Mutasali qui image à Bibo comme pas Bino. Merci, ma mère. Merci, donc tout le monde. Bye. Merci beaucoup. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.